bandeko nyonso aux occasion ya kolanda émission ya Maman Bijou na mukula lelo ngande ko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Maman Bijou d'or na kometaki bino dimanche, chaque dimanche pour banda komona émission na ngai ya ba amser. Lelo Maman Bijou d'or azana demande ebele makasi. Donc le na demande ebele makasi donc Maman Bijou d'or dans la vidéo mon côté dans la deux vidéos. Vidéo na ngai ya liboso ezali oya lelo ya liboso ezali DA na 2B. Bino bon comprendre pourquoi nazo tia ba B ba A parce que ceux qui dimanche moko na zui vidéo moko e kozala kaka 3 ya pamba ou bien 4 ya pamba ceux qui zali 2 e kozala A na B. Donc dès que na lobakanga na za Bijou d'or Maman Bijou d'or na beta masolo Maman Bijou d'or alambaka Maman Bijou d'or asala ba publicité Maman Bijou d'or ata ba information sur les kala mboka Maman Bijou d'or asala makambo ebele na mutu nyonso okuta na vidéo na nga pona mbala liboso so s'abonner na Bidor TV te Maman Bijou d'or nazala besoin o s'abonner na Bidor TV nazala besoin ba 1+ na bino bo fina accroche mo ezana ya ngonga ya église parce que Maman Bijou d'or ate vidéo na e bino kuna bo mona yango noki nazala besoin ba aide na bino bo partager ba vidéo bo e makaba émission na nga et puis ba commentaire na bino Maman Bijou d'or azana ngo besoin makasi. Donc na mutu nyonso tu okuta na cassette oyo ozala besoin ça la demande na yo ya ba amser ko hésiter te numéro na nga téléphone na komango na 16 a na C bota la numéro na ya téléphone benga Maman Bijou eza numéro ezali appel ezape WhatsApp mingi ka kokoma mingi voice parce que ba appel et dérangeranga comment Maman Bijou doit akotanga et puis ako répondre yo nazala besoin ya bosala ba demande na bino ya ba amser bo tenter chance na Bidor TV na mutu nyonso to ozomona nga oza na ndako oza na besoin ya kosala cassette oza na kobanga oza na honte en tout cas bolongola kobanga parce que likambo sika ezala raté donc makambo nyonso to ekoma nango bamindele basalaka yango tozovanda na mboka ya tozovanda na poto donc il faut kozwaka ba comportement ya bamindele kipe ya yo mutu ya mutu kipe vina ye en tout cas bolongola soni bolongola kobanga tenter chance esala vidéo pesa Maman Bijou d'or Maman Bijou d'or ati yango na YouTube. En tout cas, ndenge ka nazo yebisa bandeko nanga, soko ozwi ozozwa bapel te zala na patience parce que ba vidéo etambola omona eloko mosusu ata moi sima 2 mois omona pe ozwi appel. Donc bo tenter na Bidor TV, bo pesanga ba vidéo na bino Maman Bijou d'or ati bino na Bidor TV pona kolukela bino ba amser na bino. Na mutu nyonso tu pe moni ke wi okoka kotisala vidéo te, vanda wana zala wana ba o ba robim ba bando bima a epa ya Maman Bijou benga ka solo la na bango ti omona ki na parmi ba o zo benga o pe motema na yo eko pesa o pe makila la bino eko tutana bo solo li bo développer donc libala ezana esika morote libala batu balingana na matanga batu balingana na feti batu bakomo lingana na ba TV lokola chaîne ya Maman Bijou d'or Bidor TV ya ba amser batu balingana partout donc na pesi bino ka ba bonne chance en tout cas émission ya ba amser bozala wana pona kozela yango Maman Bijou d'or azotia ba garçon o bazana batala ba garçon o batanga ba fille o batanga ba fille o bazana batala ba fille o baza mituna bango ezo sala ba garçon pe o mitu ezo sala donc balobaka les goûts et les couleurs on se discute pas donc mutu azala ndenge na ye asabiaka soko moni mutu lati mabe o sepeli na ye quand même pourquoi pas benga ye soki bobandi ko solola la kisa ndenge nini oyo lingi ye alata. Donc so ipo moni mutu abimi awa mutu ango tamso présenter âge na ye te landa na privé tout na ye akoyebisa yo âge na ye donc boko continuer masolo na bino Maman Bijou akozala te. Donc pona koloba mingi te lelo naza kotiela bino naza ko bandela nazo banda na amser ya ba amser o ba obima lelo ya liboso nazo tiela bino na kombo ya Stani la main d'or. Boko découvrir Stani la main d'or. Stani la main d'or azali coiffeur a coiffara bastar ebele na Congo kuna azana tala makasi un garçon très bien a sololaka très bien donc azawana pona bino nazote la bino ye comme ça to continuer après bomo nana no Stani après Maman Bijou d'or akosolola masolo ya Stani après Stani yewana. Bonsoir bamoti na bino tout batuto bako kolanda vidéo on a pesi mo bamoti trop et comme on a Stani bekanga okako
Stani Bekanga Okako kombo babotelanga yango wana mama nanga komone Rose Ileko papa nanga komone pe Stani Bekanga Okako na libuma mama naza mwana ya liboso na libuma papa biso naza 3e mama papa za mutetela mama za mongo naza 50-50 naza meilleur coiffeur d'Afrique kombo pe ya musalo bapesanga na musala na ngai eza la main d'or ciseau d'or naoluka kaka amser na nga oyo nakovivre na ye oyo nakopesa ye motema na nga mobimba oyo ye pa kolinga nga akopesa nga confiance bolingo ezalaka nango mbongo te naoluka amser po te po apesaka nga mbongo obie mpona ya kodecevoir ye même pas bolingo eza d'abord motema mbongo eyaka na nsima ntango tokozala biso mibale na amser na nga tokozala biso baprojet ebele ya kosala c'est ça oyo na ngai nalobaka yango wana naluka amser na nga bolingo kipaka mpe acheté bolingo kipaka acheté okomona nga naza mwana moke me nana expérience ya bolingo koleka ye misusu na baoyo baza na mikolo na nga ça veut dire que bolingo eza d'abord motema bolingo ekipaka nango mpe acheté naluka amser age kutu te naluka nde bolingo mwasi ya malamu oyo vraiment oza na besoin vivre na mobali deke abotelanga mpe bana kitoko esalaka bien ntango mwasi alingi yo abote mwana kitoko apesaka bolingo ye mpo olingi ye oyembelaka ye opesaka ye baplaisir na ye asantaka aza à l'aise ça veut dire que c'est ça naluka amser na nga azala pena naza wana nazozela amser nakolinga vraiment kiropeso tout ya vie na nga quoi amser na nga soko monani contacte nga na plus 243 9 74 59 23 96 plus 243 9 74 59 23 96 bolingo eza motema petango bato mibale balingani oyebake nzambe azali bopriera trop parce que nzambe tosambelaka mi parce que nzambe abatela biso azala na biso apesa biso mayele ebele ya kosala makambo ebele ya kosala makambo ya minene ça veut dire que mbongo eza eloko te ndenge mbongo ekontribuaka mpo tovivre ka bien mais nazoluka te amser parce que mpona mbongo parce que mpona kolata parce que mpona non nazoluka ne mwasi ya malamu amser ya malamu oyo na kozala ne na vie na nga mobimba c'est ça quoi bino mpe napesi bino bambote to. Oui, bino mo bomoni ndeko na biso ya mobali na kombo ya Stani la main d'or apesi bino numéro na ya téléphone mais mama bijou pourquoi pas ngala kobakisa lisusu numéro na ya téléphone ezali 00243 donc code na biso ya Congo 97 45 92 396 na bandeli code ya Congo 97 45 92 396 donc 00243 numéro ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Stani un garçon très bien asololara très bien azozela amser na ye maboko ya kofungwama alobi benga bosolola soki moniki makambo mosusu alobi te lukai na privé ba WhatsApp ekoma nango aza tout le temps na ligne azalaka wana akoafa bacoiffeur ya minene aza star donc benga ndeko na biso bosolola comme ça makambo mosusu nyonso to etikali bosolola na téléphone mama bijou d'or azopesa bino ka ba bonne chance alobi bato ebele alobaki mama bijou vraiment naza na besoin à travers yo nazwa amser nanga donc bobenga ndeko na biso ya mobali aza wana mpona bino likambo nyonso to ebandana na connaissance après totala makambo mosusu après mama bijou d'or azosouhaite bino ba bonne chance appel ebele na ndeko na biso Stani azozela bapel na bino. Sikoyo tokomi na ndeko na biso ya mobali na kombo ya Jonathan. Mama bijou d'or natela bino vidéo ya ndeko na nga ya mobali na kombo ya Jonathan, vous découvrir Jonathan. Après mama bijou d'or na ya koyebisa bino qui est Jonathan. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure.
botala image oyo ngai kombo na ngai eza Jonathan Mangombi navandi na Congo Kinshasa oyo na ngai nalobisa kaka ke naza na besoin ya ba âme sœur mwasi lokwa mobali na relation amoureuse mpona bana basi na relation normale mpona bana mibali même mpona bana basi mpe oyo aza na posa tozala na relation normale relation amicale ça ne cause pas de problème eza nango mpe normal oyo akosepela na nga acontacte nga na numéro oyo plus 243 82 121 44 02 plus 243 82 121 44 02 wana bokozwa ngai donc information to pe message oyo na ngai napesa na bino bandeko oyo boza na besoin ya ba âme sœur pourquoi nga ndi naza na besoin na bino bongo bocontacte nga na banimero oyo napesi wana. Merci beaucoup, bye. Ok, botali video ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Jonathan alobi ye ata appel à pamba ata ki camarade ya pamba ata ki connaissance ya pamba ata mwana mobali mwana mwasi bobenga ye atie numéro na ye wana alobi bobenga ye aza wana pona bino azoluka âme sœur o nzambe akotindela ye à travers Mama Bijou. Donc libala eza na frontière te bobenga Jonathan aza wana pona bino. Numéro ya Jonathan yangoyo Jonathan avandi na Congo. Numéro na ye ezali 00243 82 12 14 402 benga Jonathan. Donc ba âme sœur o bozala ndako bozotala Mama Bijou bo benga Jonathan azawana azozela ba coup de fil na bino alobi à travers Mama Bijou akozwa âme sœur na ye. Donc toleki tokomina ndeko na biso ya mobali na kombo ya Rigel. Mama Bijou do nazotela bino cassette ya Rigel botala ndeko na biso ya mobali. Après Mama Bijou do azongela bino ayebisa bino qui est Rigel. Tous, je me nomme Landou Bakino Rigel. Je suis manager, j'ai une agence de production de jeunes talents. À part ça, j'ai une agence de mannequins. À part ça, je suis un footballeur. Naeli boso nabino ya kosola nabino amser na ngai nyonso nazozela amser na ngai nyonso akoya onzamba kotindela ngai naza porte ouverte na ozela yaya. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup et puis je salue toujours la chaîne télévisée Bidor TV. Je salue aussi Madame Bijou, je vous aime beaucoup. J'aimerais bien aussi Bobenganga na numéro Oyo plus 243 81 37 97 559. Je répète encore plus 243 81 37 97 559. Bappel Nabino, SMS Nabino me ferait énormément plaisir. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Big up, Bidor. Ok, Mama Bijou do sikoyo bomoni cassette ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Rigel. Ndeko na biso ya mobali ya beta kabale, donc ye penza za joueur ya makasi na équipe ya makasi. Donc bo benga ye ba amser eska bozali, amser na ye esika ozali, benga ndeko na biso ya mobali na kombo ya Rigel. Azali asalaka sport, abeta kabale. Donc numéro ya Rigel na biso ya ngoyo avandi na Congo. Numéro na ezali 00243 81 37 97 559 na bandeli 00243 81 37 97 559. Benga Rigel abeta abale aza joueur aza na batala ebele. Donc yo amser ya Rigel esiko zali ko hésiter te benga ye bo solola ye moko akoyebisa yo ba détail akoyebisa yo qui est Rigel parce que Mama Bijou do alobi ki azali joueur ya pamba te joueur ya équipe ya munene bo benga ndeko na biso ya mobali parce que ba oyo surtout bazo leka awa bazala besoin ya ba amser ndenge bino boza pe na ndako boza pe na besoin ya ba amser. En tout cas bo bengana bo solola Mama Bijou do apesi bino kaka ba bonne chance.
sikoyo nazotela bino video ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Peter. Peter Kakonde. Donc Peter Kakonde botala video na ye après toye kosolola makambo ya papa na biso Peter. Bon, ça commence à compter. Bonsoir, moi c'est Peter Kakonde, j'habite Kinshasa et je suis abonné à la chaîne YouTube de Maman Bijou avec cette histoire de chercher les âmes sœurs. Donc c'est top, c'est trop cool. Et donc, comme je disais, j'habite Kinshasa, je suis juriste, j'ai une licence en droit public international, obtenue à l'Université Henri Lopez de Brazzaville. Et là, actuellement, je suis installé à Kinshasa. Et donc, je suis à la maison avec les confinements. Et je suis un garçon très sympa, très cool, très honnête. C'est vrai que l'honnêteté n'est pas parfaite, mais dis-moi, je fais un effort d'atteindre au moins le seuil, quoi. Et du coup, je suis à la recherche de quelqu'un qui peut justement égaler quoi, mon comportement, mon attitude, mon caractère. Donc mon âme sœur. Je ne suis pas compliqué dans une relation. Je cherche quelqu'un avec qui je vais vraiment me sentir à l'aise, avec qui je vais rigoler, avec qui je vais partager les secrets les plus profonds, avec qui franchement on va s'envoyer en l'air dans n'importe quelle circonstance. Tu vois, je veux quelqu'un qui ne sera pas hypocrite, quelqu'un qui, quand elle est avec moi, qu'elle se sente d'abord à l'aise, qu'elle se sente que oui, je suis vraiment avec mon gars, avec mon mec. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de gêne. Et elle peut péter, elle peut chier, elle peut faire tout, donc qu'elle se sente vraiment à l'aise. Donc je vais être un peu bilingue, hein. Je vais être un peu bilingue. Nazali Bongo. Donc, à l'aise, Amser à l'aise, dans une relation Oyo, donc tu as très cool, hein, que tu te sens à l'aise, aux à la frustré. C'est-à-dire quand tu cherches des réponses, tu les auras toujours, car on est allé là-bas. Donc je t'attends pour que tu sois, je sais pas, tu peux être ici à Kinshasa, tu peux être, je sais pas, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, en Europe, en Asie, partout au monde là où tu es, partout où la vidéo va te parvenir. N'hésitez pas à me contacter par ces numéros. Mon numéro WhatsApp c'est les 085 068 31 32. Je vais mettre les codes 00243 85 068 31 32. J'ai deux numéros bien sûr, mais l'autre est privé, que seule mon âme sœur aura droit. En attendant, on reste à contact. Je vous aime trop. Bisous. Et je t'attends, ma très chère. Je t'attends. Je suis là à t'attendre. Il y a un homme quelque part. Un homme de ton choix, de ton goût. Un homme très ouvert d'esprit. Un homme sympa avec beaucoup d'humilité. Donc je t'attendrai. Bisous. Oui, boyoki bino moko papa la biso Peter mutamayele belé do ngana lobaki boko découvrir bato modèle na modèle ba musicien bato ballet boko découvrir bato théâtre boko découvrir ba licencié boko découvrir ba ingénieur papa la biso Peter atangi mingi amutu ezo sala bino moko boyoki amser na yesiko zalo zala jamais dessus mobali atangi mobali kitoko azawana azozela bapel na bino bobenga ndeko na biso ya mobali mama Bijou d'Or akosepela soki na nzela na ye na canal na ye bandeko na ngai ya mibali na bandeko na ngai ya basi bazozwa ba coup de fil. En tout cas ko hésiter te yoka ye parce que nga na sololi na bango nyonso oyoka ke mutu eza kusala. Sikoyo mama na biso na komi sikoyo na Abigail tolongwe na papa la biso Peter siko nazotela bino video ya ndeko na ngai ya mwasi na kombo ya Abigail. Botala mama Abigail comme ça nakozongela bino. Bonjour la famille. Kombo nanga Abigail Kaya. Na fandi na commune ya Lingwala 240 ans. Croisement Itaga 24. La famille n'a biso baboti biso 7. La fête, voilà, je suis la cinquième de la famille. D'ailleurs, moi, j'ai 2 petits frères. Mes études, moi, je les fais à Sainte-Marie.
sur 24. Mes études humanitaires, je le fais à lycée Mélissa sur Kanyembe 24. Je suis diplômée d'État à Coupé Couture. Je fais la modélisation à l'ISAM. À l'ISAM, je fais la modélisation et la modélisation, donc veut dire mode et styliste. Nous avons place na surtout ambition na azali na mboka nyo surtout ambition na azali na exiger penza te azala ni mkusi me akasti azala mulai me makasti me azala mas oyo na boyingo ya solo oyo tokozala tokofana na ye pour du bon tokose comprendre tokose partager ba bien oyo amonani akoki kocontacte nga abenga nga na numéro na nga ya plus 243 99 25 85 910 plus 243 99 25 85 910 nazali lingala 100%. Na beauté, dans la validité, je fais encore chez nous. Nazotanga. Merci. Wow, mwana mungala lalia, bomoni mwana mungala kwa. Mwana mungala zoluka amser na esika yonso to azali donc bandeko nanga mibali na yebi nanga bakombo abatu bobenge nga na ba privé bozoluka basi. Mwana tanga bakombo la bino ezate. Le bobenga Abigail yewana azandeko la bino ya azoluka amser ndeko la biso ya mwasi mama mungala mwana mungala deux fois te donc Abigail alobi boyokie abi mobali na ye kozala mulai mingi te kozala mukuse mingi te donc yo zala loka na moyenne quoi donc mulai mi makasi lokola nzete te mukuse pete na katikati donc bobenga ser na biso bobenga ndeko na biso ya mwasi bomoni bino moko mwasi kitoko atangi mutu na ye ezosala azawana azozela bapel na bino libala ezaka na frontière te ndeko na ngai ya mwasi na Abigail na yebi koza na ba chance ebele na yebi ke ba téléphone ebele kolanda na sima ya émission ya Mama Bijou bobenga appel na bino esala bien donc bango yo surtout bazawana lelo na lexico na lekisi 5 ba amser bobenga bozala na hésitation te parce que émission oyo eye pona ebalisa donc ya liboso donc tozalaki na ndeko na biso ya mobali na kombo ya la main d'or après toye koleka na Jonathan après tokomi na Rigel après tokomi na Peter Kakonde après toleki lisusu na Abigail donc bango nyonso tout 5 bomoni bango bobenga appel et ça la bien parce que bazana mitema na bango eza ko beta lokola examen d'état. Donc Mama Bijou do nazana kondimaki à travers émission nanga batu bakobala awa bo hésiter te ba amser esika nyonso tout bozali bo luka Mama Bijou do boko sa ba demande na bino parce que awa nde makambo émission ba amser ya onde mtekangi masolo nyonso na ezala kondimaki batu bakobala awa et puis na kozala ba marraine na kokende Afrique pour na kokende kobali sa quoi donc limewa bande konanga la pesi bino baza batu malamu la plupart to sololaka toza ko continuer pe ko solola na 4 garçons baleki awa na yebike nzambe akotia loboko bapel ekokota na ndeko na biso pe ya mwasi wa uti koleka awa en tout cas bobenga ye dans libale pona na place te ezate ke soki mwasi aleki na émission a boese ka tuli non atuli te bandeko na ngai bibali pe batuli te ba maboni place bazvandi wana bazomona ba amser na bango te balingi nzambe asala à travers Mama Bijou ba amser na bango esika bazali babima donc kande Mama Bijou na lobaka nazopesa mbote na babone na nyonso bo s'abonner massivement na chaîne ya Mama Bijou boye maraba émission na ngai pe bo partager ngo bozala wana toujours na Bidor TV parce que bo banda kozwaka ba émission ya kitoko kala mingi pe lisusu te naza kolekisela bino lisusu 5 mususu bazana sima bokende te bozala wana pona bo découvrir star na biso na kombo ya Kecha botala mwana biso ya mobali
leki na biso yaya na biso nyonso mpo na biso na nkombo ya Kesha na miziki na ye kitoko asali azali star du moment ye wana na tie beau découvrir puis Mama Bijou D'Or alobi à bientôt mbote 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 na babone na nga mbote na famille na nga mosi sika bozali na ba ma copine na nga Mama Meje donc awa nde makambo miso ya ba amse nde kangi masolo quoi Mama Meje na Quadrate Mama Jolie na Belgique Mama na biso Bijou la Blanche na sepela na ba commentaire no tiaka na Congo Mama na biso Magui na yoka kala Mama Viviane na Freshen botia ba commentaire Mama Ariane na sepela na ba commentaire na yo donc na zawana donc pour na bino pe bozana pour na nga parce que ba demande na bino nyonso tout Mama Bijou sala pour na nga Mama Bijou sala nga publicité Mama Bijou sala parce que chaîne eza ya Mama Bijou yé mon côté eza ya biso surtout mbote mbote na mama na nga Mireille na Hollande mbote na ma petite sœur Sandra Lina na Hollande mbote na ya na nga ya mwasi ya Lili Bessa na Belgique mbote na ya Derrick Mosi quoi na Suisse mbote na donc Mama Leki Mado spaghetti quoi na Belgique na pesi lisusu mbote na ndeko na mo ba commentera toujours azara toujours la Mama Bijou D'Or atie vidéo na ye aza mutali boso ya kotala na kombo ya Eden Kan donc merci beaucoup na sepela na ba commentaire otiaka merci beaucoup na papa la biso Gilles Makofo na colonne yo potara ba commentaire na émission Mama Bijou merci beaucoup na tonton na nga moko tonton kambi quoi utizangi sarate kotia ba commentaire na émission nanga nzambe apambola yo na lingi bino mingi bozala toujours wana bobenga bandeko na biso bomoni nde baza bien nde baza kitoko ndenge batanga nazala kondima ke boko benga appel na bino ezala trop la main d'or azozela bapel quoi Papa Jonathan azozela bapel Rigel alobi bobenga ye Peter alobi bobenga ye Abigail Abibobenga et moi ça mon gars là quoi. Bye yo, à la prochaine. Donc à la minute Moussou Sezokota, bye. Hello la famille, moi c'est l'artiste Kesha Big Wolf. Naza na Congo précisément na Ngaliema. Naza artiste complet connu au nom de Kesha Big Wolf. Bon, tellement musique c'est ma passion. Yango na concentré dans la musique, l'état d'artiste donc connu pe wesh. Naza diplômé à part wana ba blum susu na salaka itangi artiste ya on eleka na mama na chaîne moi yibana donc chaîne moi ya makambu ya Mama Bijou donc Mama Bijou D'Or talara kaimo or la chaîne na yibana fort Big D'Or TV donc chaîne wana na ebiti donc nana mingi olobate mais na présenter projet na ngai on naza na moi tant qu'artiste oizo circuler oyebani ope batu bayoka tanke au producteur manager mutu donc waza mposa na ngai artiste tanke mwana ndaku famille nani mwana nani o nyonso kozwa ngai numéro na yeza plus 243 81 79 27 413 abandé lisusu plus 243 81 79 27 413 moi numéro na nga moko privé donc numéro na nga étant artiste ouais bon on a présenté nos projets moi sentiment montréal Pierre au mère na nga lobara mère na nga Bijou et moi lobara aux famille ouais mon bébé Yoka mon bébé mon bébé, nazoluka na pesa bomba secret, dieza kaka moko mibale te, ba oyo zolanda, ba yebi valera maya misote, yeba peke brik na chante eko makakiti ya mason, nalingi yo, atana zanga nanga pale, lokola tirusho nanganda lotoko, nalingi yo, atana zanga nanga pale, lokola tirusho nanganda lotoko, nanganda lotoko.
Oui, boyoki star na biso na kombo ya Kesha, bopesa ye chance, bo soutenir ye boyoka ye parce que star du moment. En tout cas, nazala kondima ki bandeko na biso nyonso tu bomoni awa bokobenga bango bazozela bapel na bino. Stani la main d'or, numéro na ya téléphone yango yo 00243 97 45 92 396. Voilà numéro ya la main d'or. Voilà kaki liboso. Siko numéro ya Jonathan ezali 00243 82 12 14 402. Wana Jonathan, numéro ya Rigel ezali 00243 81 37 97 559. Rigel Bobenga Rigel. Siko numéro ya Peter ezali 00243 85 06 83 332. Bobenga papa na biso Peter. Amser ozawapi. Numéro ya Abigail. Numéro ya Abigail ezali 00243 99 25 85 10. Bobenga Abigail. Azana besoin Amser nae. Amser abima. Nazana konzima. Bobenga. Merci. À la prochaine.